Makambu ya koseko ya batu ekomi nango fréquent na mokili mobimba. Oke na mboka boye na Congo Kinshasa mutu asekui. Oke na Brazzaville mutu asekui sika boye. Ekomi pe tour ya Angola na Luanda ya mwana mobali oyo akufaki 4 jours après aye kozonga na bomo ibatiaki kutu na kati ya cercueil. Azonga ki ndenge ya okumona ba image à l'appui awa ndenge moko azali ko témoigner azali mutu ya église Liloba. Alobi ye akutanaki na apôtre, prophète, pasteur, Konde, azongisi yebisi awa ezali kuto sika na ote batu bakufa kuto ya famille na bango baninga bakamarade akutani na bango yebisi zonga awa ezali esika na ote yango ye azongi na bomo yemoko ako expliquer na émission ya lelo. Bande kwebele bazalaka soki aloti ndoto bakabeli mbongo abi moko nanga ya chance. Est-ce que bandoto nyonso tout soki oloti bakabeli yo mbongo zalaka chance to basombaka soit molimo na yo, soit ya mwana na yo, soit ya mwasi na yo, to ya mobali na yo. Ndeko mwasi oyo azali expert en la matière a expliquer yango tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Soki oloti ndoto bakabeli yo mbongo na butu. Et pas ya moto yebi na moto yebi te yebaki ezali mabe makasi. Parce que la Bible nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Na molimo lokola olali soki ozali na vie de prière tende na moment wana bakoki koya kosomba yo mwana bakoki koya kosomba yo mobali to pe bakoki kosomba yo moko. Baike bayoka kaka na masolo histoire ya mbengu ba témoignage ebele batu balobaka ba sataniste batu oya batu ya Kadiam Pemba balobaka makambo wana ebele que y avait un chef coutumier na côté ya ba Congo comme na ye mbengu akotaka na mai ye na famille na ye mwasi na ye na bana bakota na mai bakenda. Est-ce que histoire wana boyebi ngo boyeba keselaka ya solo to ya lokuta akotaka ndenge akitaka ndenge ni pona ni mbengu tilelo abimate. Est-ce que histoire wana ezalaka ya solo to ya lokuta esalamaka wapi leo to kolakisa bino isika histoire ya mbengu esalama bomona bo palpe bomona na ba chaîne o ndenge akitaka nango na mai kaka na émission ya lelo. Moni mboka eza likolo mboka ona obenda so otali na bendi boye na bendi mboka eza likolo mengu abandai kovanda wana ye azaki chef coutumier ya mboka wana. Alors tant ba mindele ba luka bakanga ye bayoke mutu wana za mutu mystique ye azwa famille na ye mobimba akita na bango na singa ou chaîne na kati ya mai ba mindele ba benda chaîne wana place mengu akite la place wana bomona wana place mengu akite la ba mindele ba benda chaîne batika la kutu kosil sa chaîne te ba benda chaîne koma donc na yebi kutu ce combien de tonnes ba benda chaîne ba benda toute une journée voire même 2 jours moi chaîne si là exact place mengu akite la kana matadi yango wana. Tolobela makambi ya ba religion pardon. Est-ce que christianisme ezali religion oyo ezali partout et kota na ba pays ya batu na mabele ya batu na boboto to ba kotisa christianisme na fimbu na ko maltraiter batu to ke de bongo na ka Chine. Balobaka est-ce que na Chine peut ba chrétien bazalaka? Oui ba chrétien bazalaka. Est-ce que christianisme ekota kuna ndenge ya boboto to ekota kuna ndenge ya fimbu na ndenge ya ku kabela batu ba péché biloko ondimi ko ba chrétien ba batisi yo chinoise oyo a expliqué yango na français très bien boko yoka yango to kozongela yango kaka na émission ya lelo. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée, persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous mangez pas. La Bible même c'est le premier caillou dans la chaussure de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Il faut bannir la Bible pour sauver le peuple africain.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita mbote na bino bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance peu fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio Lokole masolo et pas yo peut-être ko kutana pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ne ratez pas ce grand rendez-vous autre kutana na poko ya lelo ya to ko solo la biso na bino pona kuyeba makamni ezali koleka oyo na ezali koleka pardon na mokili oyo engaye lamu esika bozali na mabota na bino leo tokoumela mingi te tokoloba mingi te na émission lelo ka tokotikela beaucoup plus otala ba image pona yo moko osala conclusion oyeba makamni ezali koleka na mokili oyo Maréchal Mobutu Lobaka toko sambela mais toko sambela yango na désordre te. Ce n'est pas n'importe qui a comme pasteur, to ce n'est pas n'importe qui a bongo ko batisa kabatu ko simba batu na mutu ya salaka attention. Oui c'est vrai, ngala ketna niveau ya ba état. To benga na rato tout ça état laïque, état chrétien, état musulman ya yeba est-ce que ba religion wana tangu ekotaka na mokili oyo. Oyebi ndenge ba religion wana ekotaka. Est-ce que peuple na peuple azali na religion na ye soki ezali ndengo wana toyebaka yango ke christianisme ezalaka ya biso bato boyini te ba importa christianisme ekotaka evanda na misisa na ndenge nini nazwi exemple ya Chine soki nalobi na Afrique bokoyima kasi tala ndenge christianisme ekota bongo na Afrique papa Fisto est-ce que na Chine peut christianisme ezalaka oui christianisme ezalaka christianisme en Afrique ezali mais ekota ndenge nini yo bokotala et puis oyo kamaloba oyo Mobutu alobaka suivez. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée, persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous ne mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Elle a eu le moralisme avec Confucius. Elle a eu le taoïsme qui est une chose très vague. Mais ce sont deux philosophies qui font du comportement moral humain la fin en elle-même. Il n'y a pas un ciel, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas au-delà de la vie une vie meilleure. Ça s'arrête avec la mort. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a pas d'enfer non plus. Mais la Chine elle-même n'a jamais évolué. La Bible même c'est le premier caillou dans la chaussure de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Il faut bannir la Bible pour sauver le peuple africain. Parce que beaucoup d'Africains ne réfléchissent plus d'eux-mêmes. Ils réfléchissent selon la Bible. La Bible a dit ceci. La Bible a dit cela. La Bible a dit, mais toi-même, en tant qu'humain, tu dis quoi? Parce que ce que vous oubliez, c'est que ce sont les humains qui ont écrit la Bible. Donc vous réfléchissez selon le bon vouloir de ces humains-là. Mais maintenant, vous-même, en tant qu'humain aussi, avec un cerveau, vous vous dites quoi? Au lieu de toujours dire la Bible, la Bible, la Bible a dit, la Bible a dit. Mon frère, ma soeur, toi-même, tu dis quoi? Ton cerveau dit quoi? Ton être dit quoi? Yaya histoire ya mbengu batu ebele balobaka yango to monaka baike bazalaka
ba magicien bazalaka batu ya kadia pemba ba bongola motema ba koma ko expliquer histoire ya mbengu ndenge le kaka mbengu azali nani ya mbengu balobaka na biso to batangisa biso ye azalaki bongo chef coutumier côté ya Bakongo batu o bazalaka na opposition ye azalaka na opposition ndini yango na kolinga bimo otala video oyo ka mbengu azalaka ne mbengu tangu mundele abanaka koluka ye upare akita bongo na alongo na village na ye azwa mwasi na ye na bana na ye batia chaîne ya mulai bakita bongo na mai na fleuve Congo bakita na fleuve Congo na chaîne bakota na kati ya mai mbengu akenda ti lelo atikala kozonga lisusu te. Est-ce que mbengu yango balobaka il avait existé? Oui, il a fait exister. Est-ce que esika oyo mbengu akota na mai akenda ezali? Oui, ezali. Est-ce que chaîne oya kitaka na maya kendaka wana ba mindele tangu bayaka balingaka ba récupérer chaîne wana? Oui, ba benda ya ba chaîne akena ba benda ka chaîne wana ba benda chaîne wana esi la kate. Est-ce que mbengu continue à être na se ya maya fleuve Congo kuna na ba Congo to azalaka susu wana te? Est-ce que yena libota na ye bakufa to bakufa te? Est-ce que tango ba infokaka mbengu abimaka na ye mutu to abimaka bongo bonyama na yebite ya landa histoire ya mbengu au comprendre balobaka nini? L'histoire est une science qui étudie les événements du passé pour corriger le présent afin d'envisager le futur. Tala histoire ya mbengu landa yango na bokebu partager ba de kosuba ibape suivez. Sikoyo so bozui tala mayo emona na kuna na bendiango. Donc place wana eza ngomba nzo ane mai peza na ngomba ezala pe na virage wana ngomba euti likolo donc ye et tourner et ye place bozo mona na tourbillon wana donc place wana na port maréchal eza musika te. Sikoyo moni mboka eza likolo mboka ona obenda so tali na bendi boye na bendi mboka eza likolo mengu abandai ko vanda wana ye azaki chef coutumier ya mboka wana. Alors tant ba mindele ba luka bakanga ye bayoke mutu wana za mutu mystique ye azwa famille na ye mobimba akita na bango na singa ou chaîne na kati ya mai ba mindele ba benda chaîne wana place mengu akite la place wana bomona wana place mengu akite la ba mindele ba benda chaîne batika la kutu kosil sa chaîne te ba benda chaîne ekoma donc na yebi kutu ce combien de tonnes benda chaîne benda toute une journée voire même 2 jours. Moi chaîne ici là exact place mengu a quitté la kana matadi yango wana parce que place on a bomona to boyen zana place on a to lobaki bateau pe l'écran na problème donc place on a so poussani muke boye au comité na pont maréchal Kinkanda pour nazo image naza juste na soyo donc c'est un peu ça. Mengu yango na place à quitter là na chaîne donc mboka na likolo ya chas chaîne tina se singa bakita na famille na ye mwasi donc bana bakita la mai nande bakenda ti lelo azonga te azalaka na sa mai toyebite akufa toyebite mindele baya babenda singa wana ya kitela babenda singa sila kate mengu. Kimpa Vita, de son nom chrétien Donna Beatriz, est née en 1682 dans une famille de la noblesse Congo. Dès sa jeunesse, elle est reconnue comme Nganga Marinda, intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. Un jour, alors qu'elle est à peine âgée de 20 ans, la jeune femme a une révélation, celle de l'unification du royaume Congo. Kimpa Vita enseigne que Jésus, ses apôtres et de nombreux personnages bibliques sont noirs et sont pour la plupart des Bizi-Congo, le véritable peuple élu. Elle enseigne aussi que la véritable terre sainte est le Congo et identifie en même temps Mbanza Congo comme la Jérusalem céleste. Elle annonce ensuite que le roi Antoine Ier, Nvita Nkanga, doit être considéré comme un messie. Elle se dit elle-même possédée par son esprit. Kimpa Vita ajoute que les missionnaires blancs ont déformé le message de Dieu pour tromper la population noire. Kimpa Vita s'autoproclame envoyée de Dieu et elle fonde le culte antoiniste qui appelle
à lutter contre l'emprise portugaise. Elle entame différents miracles dans les villes et son mouvement attire des milliers de fidèles. Face au mouvement de Kimpa Vita, le roi Pedro IV décide de s'allier avec les Européens contre la prophétesse. Ses compagnons d'armes sont arrêtés et Kimpa Vita est retrouvé dans une contrée en train d'allaiter un bébé. Une opportunité pour ses détracteurs qui en profitent pour briser le mythe de la Sainte Vierge qu'elle s'était forgé. Jugée comme ennemie du roi, elle est envoyée sur le bûcher le 4 juillet 1706. Après avoir confessé ses péchés, elle est brûlée vive à l'âge de 24 ans, dans la ville d'Evolulu, en Angola, avec son compagnon João Barro. Leur fils nouveau-né est sauvé et nommé Geronimo. Certains ont vu une étoile briller sur le lieu de son exécution. Le mouvement antonianiste survit à la mort de Kimpa Vita, puis il est combattu par les missionnaires catholiques au XVIIIe et XIXe siècle. Nalobaki yango ne bandela yo mutu omesana kolota bandoto soki oloti ndoto bakabeli yo mbongo chance leo na oloti ndoto bakabeli nga mbongo seke bakokabela nga mbongo yaya boyebi ke mutu akompoze na corps na âme na esprit makambo mingi oyo elekaka na moi ebandaka na butu makambo bayike oyo monaka na moi boye ebandaka na butu. Il ne faut jamais négliger bandoto oyo oloti soki oloti bayiko kabela mbongo talaka na circonstance nini. Oui, c'est vrai, il peut tu arriver au moni ancêtre na oboko akenda mwana na yo mama na yo mobali na yo whatever mutu yebi soki ozalaki na difficulté akoki koya kopesa yo mbongo ezalaka na yango kasi salaka attention salaka angele oloti ba okabela mbongo bunda na kati ya ndoto kuna lokola pesa ya ndoto c'est sûr oyoka ndoto oloti na ndoto kuna abomi okufi te soki okufi na ndoto na kimutu bepe okufi ezala kaka omoni ozobunda salaka tu na ndoto na yo obetaka bandoki oyo ba obundisa yo salaka tu na bandoto na ozalaka victorieux te. Est-ce que komi oui ekendaka ndengo wana soki bakabeli yo mbongo surtout kaya sambela kamingi parce que oyebite peut-être ndoto wana bazo kabela yo mbongo parce que bazo ko somba nini mutu azwaka mbongo eza mutu a recevoir o apesaka eloko moko boye peut-être bazo somba am na yo bazo somba am ya mwana na yo ya ndeko ya mobali na yo ya mobali na yo ya mwasi na yo oyebite salaka toujours attention soko ki ndoto ndengo wana bondela pamela yango makile ya Yesu Kristo esopana autre bakite tolobi lana ndeko ndenge a expliquer omoni photo o tala photo o bien talango bien omonia yom tozana bizaleli ya ko négliger ka bandoto yaka oyoka à partir ya lelo après avoir kolanda vidéo oyo nazo supplier o négliger alisu bandoto na yote eza ndeko moka bengalobi maman na loti ndoto bakabeli ngai mbongo ebele ya sepeli akaniso nzere ezali bénédiction ou que ezalaki bénédiction te. Alors, na pesa explication ya ndoto ce que l'autre bakabeli mbongo. Alors n'hésite pas ya ko partager vidéo oyo pour que EDP batebele ezali d'une manière ya ko sala évangélisation. Alors que Dieu vous bénisse. Soki oloti ndoto bakabeli mbongo na butu. Et pas ya moto yebi na moto yebi te yebaki ezali mabe makasi. Parce que la Bible nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Na molimo lokola olali soki ozali na vie de prière tende na moment wana bakoki koya ko somba yo mwana bakoki koya ko somba yo mobali to pe bakoki ko somba yo moko mbongo e permettra biso ko somba mbongo eza na autorité ya na pouvoir ya kozwa eloko oyo yo lingi muto a recevaka mbongo eza muto a pesaka eloko oyo ya mutu ya azalaki na yango. Alors ce que loti ndoto bakabeli yo mbongo na ndoto ezali mabe makasi ezali malamu te. En quelque sorte il faut oyebake ozo bazo somba yo ou soit yo moko ou soit mwana na yo ou soit mobali na yo. Alors fais très attention ce que l'otindoto ya bongo la mukamba la moko banda ko bondela pamela molimo ya esprit de mort. Voilà yaya sikawa tokutikela yo otala image à l'appui ndenge ndeko oyo asekui nangola nalobaki yango de bandeli ekomi nango fréquent na Kinshasa bala musi mutu soki pe ya soso pe ya lokuta okela Congo Brazzaville mwana mobali o na Congo ya Jean-Jacques azongi 7 jours après sika pe ekomi tour ya Angola pour la nezalika ba ya royaume Congo
Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, sika boye komi na Angola. Ndeko bali oyo azali chrétien fidèle ya église liloba. Ye moko a expliqué ndenge ya kutela gina pasteur Konde kunatanga kufaki. Kote batie na cercueil. Papa Fisto, est-ce que yo moni pena batie muto na cercueil na bi boko yoka ye moko da ko expliquer beaucoup mona image à l'appui, beaucoup mona vidéo pe ya ebembe. Tala yango. D'ailleurs, bo mona miniature wana zali ebembe. Yaya boyoka ye moko da expliquer. Na lingi na nga ko sala commentaire te. Panza vidéo oyo partager yango tindele yango bandeko ya liloba. Bandeko ya liloba partout bo na pesi bino mbote, na pesi prophète Konde mbote kolo oyo mutu oyo a longa Stade des Martyrs, yeka mutatondi sakayango, sans polémique, sans publicité, sans promotion. Talandeko oyo asekwi bongo na Angola, mutu église liloba. Akuta ina ba noko na bango bakoko na onkel ba mas bakufa. Ebisi yo parce que ko sa awate zonga. Yango ayeko zonga. Talandenga ko ba kelekete awa lokola fourmi, mais azongi sika boye na bomoto. Na likoloba te yo moko tala ndenge ali koloba. Quand je expliquer, Tolanda. Et boyebi que moutsoa koufi 3, 4, 5 jours pas zonge za rapace. Pour ça na frère tozana déjà awa, tozana awa a koufi 3 jours ayeko lamuka donc 4 jours hein. Yemo va expliquer bino mais toza pena na moi malo bebelete bolanda bino moko na mukuse ndeni na ko expliquer ndeni lekela ki amen. Amen. Témoignage nous a vraiment ni expliquer ba tout clair pour épais un peu moi tout sous fortification à ronimé logo les gars qui n'ont ndeni makambongo. Amen libota. Na komisi nzambe leloba en tout cas nzambe na biso azosala malamu ngai naza chauffeur ngai nakendaka kosala na lunda babengisanga na lunda nakei kosala na lunda nasala 3 mois 4 mois ba 4 mois nasala na lunda nabandi kosala nasutuka naye kozwa mafièvre nazwama nabeli obela ba traitement na yeko koma bien ndenge na komaka bien ti nazongili musala nazongela musala wana na sisi ko beta déjà ba voyage ya patron ezozanga siko pona beta voyage na ngai tango eleka wana nasutuka na yeko lota ndoto ba yeko beta ngai ba masasi esika na bandoke ndoko tikela ba biloko na mayambulu tokoma na pont wana batelemisi ngai bayebisi ngai ke maître telema na receveur on atambola kana ye na bakiliya pe bazala tokoma na olobiko maître na minute oyo ma ezosopa na radateur foko kita oya kobongisa radateur ngabi bino nde bobongisa po aninike ngai na minute oyo nde nazada na kati mwana kita eza te o kita kaka maître nasutuka babeta ngai 3 masasi na mokongo wana na ndoto babeta ngai 3 masasi na mokongo tango babeti ngai 3 masasi na mokongo pa na lembi mbala moko na sote na bandiko kima ti na nzazi kokoma na nzazi boye bavizien batuni ngai balobi na ke wana na ndoto bavizien batuni ke ozokima po nini okoma bopwanga bite balingo boma ngai bayebisi ngai mokolo na ngai ekoki ngana ekoyebisa bango nasali nini nga mwana mutu nga pe na mboka ki mopaya libota na ngai eza musika eza na wishi bamisu baza na Luanda na yeko bundana nasutuka bona lala boye nalamuka boye na mbeto tongo nango ekotana ba 6h30 na yeko talisa judanti ngabi tela ndoto na loti ba yeko chela nga biloko na sa kiti ya kiti na nga chauffeur ba beti nga ba masasi yo yelinga yo lobi na ngake wana siko botelemisi nga na pont na ndoto siko nazo talisa yo yelinga lobi na ngake ote mete tigana na minute oyo kita ya kotala esika ma ezoko sopana na ebisi nga bite ko simba te bobongisa kaka boye ko chela nga biloko ya mabe na sakiti na nga chauffeur bobeti nga 3 masasi ndoto na lotie sike ndenge komika voyage na ngai eyela nga ba problème ya boye bandi ndenge nini nga ba voyage nyonso ya boss sina salaki yango déjà pourtant nga nazo préparer na ke kotala libota ekomili ngai boye pona nini bandeko na ngai en tout cas conseil mobimba yango nazo kopesa po nini ke kolala kolamuka tozo eza bitili te kosambela eza normal donc après ndoto wana tango yeko lala tango yeko lamuka na musuni boye esala misu babeto masasi na mukongo après ndoto wana tango yeko salama na tongo nango ba 6h30 nazwa mutuka na ke kocha na parke komi na beta voyage na ngai na koma na cha mutuka na parke boye baklia babandi ko mata bayeko tika babiloko kare tondi
ti tango toni nga na yebisi bango ke tokobima kaka patsa ba 14h baklia mpe baye kondima baklia baye koyebisa ngai biso mpe toprepare tolia soki tosisi kolia ndenge ozoya kaka boye omati kaka tokei ngai nazongi na ndako na bandi kosokola na bandaka kosokola mpa nasisi kosokola nazwi moshila na ye ti na mutuka natali baklia nayebisi bango bomata bino nyonso tu baklia bamata likolo ya kar 4 personnes bamata na kabine mpona bandotambola na mutuka munene na mata na kabine bona demare natondisi mupepe mpona lashe kaka boye nasutuka bamasasi 3 masasi babetanga na mukongo ntango babetanga 3 masasi na mukongo na bandi koganga na gangi ya ngai nakufi baklia bayoki balobi ke oh bongo maître mpona nini boye baklia bayela ngai wana balobi ke maître mpona nini portere efongwama nakweya na mabele ntango naye kokweya na mabele nazoloba susu te nini te miso efongwama okoki kotya misapi na kati ya miso me miso ekolamuka te miso efongwama si nakauki maboko ekauki nalembi nanga mutu naye kokufa bamemi ngai na dispensaire ntango bamemi ngai na dispensaire kokoma na dispensaire infirmier wana tali bo alobiki mutu kutu boye na ye si akufi deja amipesela ngai 3 tonga apesi amoni kaka donke bozonga na ye asi akufi deja bazonga na ngai ti na ndako bazonga na ngai na ndako boye balalisa ngai baye komona kaka kenda boke oyo ekomi problème ti basala ndenge wana bamema ngai na dundu na hôpital ya dundu kokoma so na hôpital ya dundu bayebisi ngai bayebisi bango kende na miniti oyo na bomutu kutu boye na ye esi akufi ne deja malamu bozonga na ye awa mpe sare de mort ezosala te bozwa kisi yango oyo bapakolaka mutu oyo akufa mwaya beba eza te bapesa kisi bazongisa ngai na dundu na nzazi mbala moko bosi na ngai komona kaka te lokola tobengaki bandeko na ye libota na ye ezouta wish bazoya malamu tozela libota na ye ava tokende kokunda ye bainfirmier ya dundu bayebisi bango ke bandeko témoignage oyo eza vrai eza fauté je crois bafoto ezoleka liboso bomona etandeko azalaki nango ya kokufa bokomona na baimage bisika wapi batiaki ye na cercueil mpo bakotisa na libulu bomona bino moko donc azoke plus rapide mpo tv ezaka ngonga ya do ntango tosali ndenge wana mbala moko bosi na ngai ake kosomba cercueil aye nango esika tobandaki kofanda wana ngai bazwi nga batyenga na kati ya cercueil ake kosengela pa soba mboka lobike na miniti oyo na bolokola bandeko ne bazoya tokende komitimolela libulu komisa tokende kokunda ye bakenda batimula libulu ntango batimuli libulu bazonga boye wana nga na cercueil batie basapo batiaka wana biloko nyonso tu bamiziki nyonso tu wana ngai nasali ya 4 jours na cercueil na bapouchere batiaka nga bakisi oyo mpona beba te bandeko na ngai eza likamwisi na namona makambo boye te bana na botama yango moni foto kumisa ye mpona nini ke aza na bolingo mpona kati na biso bana na ye lelo kumisi ye te eza berere ngai ba 12h tango ozopesa kaka ba 12h tango tosala ndenge wana bandeko na ngai tango bakoma kaka boye libota ekomi bango mibale babandi kolela ke ebandi ndenge nini yaya na biso ya kokufela awa mpona nini boye wana aza na cercueil na sadi ya 4 jours bakanga mpe mofinuku bapriere babanda bapriere basala ndenge wana ntango ezalaka ke ba 12h ekobeta boye basimba kaka cercueil boye mofinuku efongwama ntango efongwami nalamuki nafandi na kati ya cercueil nazotala bango nazokomiyeba te bato ya mboka bango nyonso ntango ezalaka ke ba 12h ekobeta boye basimba kaka cercueil boye mofinuku efongwama ntango efongwami nalamuki nafandi na kati ya cercueil nazotala bango nazokomiyeba te bato ya mboka bango nyonso tu bakimi batikali kosundola biso na baleki na ngai biso misato na baleki bango nyonso na memi bakimi bosi na ngai akimi basoba bango nyonso tu bakimi ntango bakima ti baleki baye komona kaka kete oyo ekomi problème malamu alakelandela traitement na dundu bazwi nga balongoli nga na cercueil batindi nga na dundu toke na dundu kokoma na dundu susu kuna bazokima ngai ke mutu yeyo akufi boye na ye po topesa traitement biso tozobanga
mwana mwasi moko abima wana alobi te biso nyonso tu bazolo etala na se mwana mobali oyo nakosalisa ye basala ndenge wana mwana mwasi wana azwa batonga bandi kopesa nga batonga azongisi nga makila bamai ntango naye kosala mwa une semaine kuna esprit ekozonga mwa moke natala boye bandeko na nga pembeni ntango okufaki obanda komona nini na kokufa no wana etaki mosambela liloba obanda komona nini ntango nga nakufi naye komona Pasteur Koni Dominique namona vraiment na misu maboye aya maboye azozongisa ngai balobi ke na boke esika wana eze esika na yote fo zonga kote uti wana eza liwa na yote fo zonga kote uti bakokoka eloko te namona vraiment bayela ngai bango nyonso na bamisali baye mpo na ngai nazonga ntango wana lamuka mboka nyonso tu bakima kokima bakima bango nyonso tu ke première fois bamona ke moto akufi 4 jours alamuki batu plein bakimi bosi na ngai na banosa na yakimi to sandi ngona balongola nga na cercueil batinda nga na dundu na landili ba traitement tina eko comprendre na tala boye baleki na tuni baleki boye ko sala nini ke vie téléphone nde yango yo mimoni la yo moko okufa ki osala ki 4 jours na 4 jours wana bobake okunda yo olamuki yango to yo ko landela traitement awa na dundu siko na minute oyo ngapene komona ngapi mwato fanda kaka pe boye ezate malamu tozonga na nzasi esika na bando ofanda na kezo biloko na ngai to kende Luanda kokoma na koma na kekuta cercueil na libanda na blona bacha na batu mususu bazokima ngai soki bamoninga kaka fo bazana musika bazolakisanga musapeke ye wana vraiment na pousa na bo bazokima ngai na bandiko lela wana ne komona na kuta libanga esika na kuta libanga moko boye na zwa libanga na ngabite cercueil malamu na panzango na tala na bilamba na ngai nazala nango na kati ya cercueil bachenga bulangeti na bandiko panza cercueil wana panzi na sutuka quelques minutes soba ayela ngai soba tango ayeboye soba bandiko lela ayebisinga ke na boke apesa ngai mbota ayebisinga ke mwana ngai oza na problème na mutu te soko za na problème na mutu na minute oyo mbelo za na sama bele ngai soba na ya mboka oyo en tout cas na sepili komona yo mais ezo senga fo ke komona libulo batimulelaki yo biso eza kotimi na biso magena tomona yango te ba makambo boye mutal kufi 4 jours alamuki malamu papa komitungisa te foto koma na libulo esika ba kotimula libulo po kundama to sande ngwana na boya nanu na bandi kobanga bandeko balibota balibike yaya to koma kaka bokokende komimolela to sala ndengwana to kenda na ke kukuta libulu lokola cimetière zaka pembeni ya mboka na tala bo libulu yangoyo na bandiko kolela na bandeko na to komi kolelana malamu tozonga na mboka tozonga na kati ya mboka na yesoba lobike bomitungisa te na benga boso na bando salela na yebiseke lokola na beti voyage na ngai te ezo senga yo bosi yo ya to solola komisa opesa ngai mbongo na zonga kota libota na kelandela pe traitement bosi ayebisinga ke na kende na ngai sima bonga kotinda batu basalanga mabe ngali loba suka na lobake nyonso tu nga na kota na ndako nganga te po naza mosambela liloba na koti na ndako nganga te o na kota na ndako nganga nake kosalisa batu mabe eloko moko te nyonso tu euti na maboko ya nzambe abundeli ngai ya Pasteur Koni Dominique po mutu aloba vérité oyo ngai na moni eza kaka mpo na mpo anike na moni po en tout cas bandeko na ngai mpo na kosala mabe na mokilo yango sina moko te foto zalaka makasi na kondima kasi situkutu na liloba oyo ndenge eza ndenge wana foto zala makasi na kondima to néglige ye te to néglige ba pasteur te ba misali na biso foto pesa bango valeur foto kumisa liloba na biso eza kuta kolobela kutu te ba oyo na uti komona balongolinga na kufi babengi na kufi na ke komona pe ba mininga mususu bandeko mususu bakufa deja na ba beau frère na ngai o bakufa na ke kuta bato ke kuta na vima bazotuna ngai yo kosala nini Pasteur Koni Dominique azozongisa ngai zonga awe ezesika na yo te oza likambo na mutu te oza na problème na mutu te na sutuka boye babenga nga na telefone babenga na telefone bosa benga na minute oyo oza wapi oza bien nga na bisi bango ke naza bien naza na kondima ke naza bien na komi bien pota esilinga ye kasi na liloba tolino kopesa ba oyo poto za la bref pona ngonga kilte esila tolino kopesa ba oyo baza na kondima muke na liloba
En tout cas, bandeko na ngai tolina ko kopesa bino. En tout cas, faut bozana kondima. Ngai soko moni nga boye naza ko telima boye makambo na moni. O ezake na boge ya kokufa. Na ndima kiteke ngai na bino to ko kuta na boye be to ko solola. En tout cas, liloba ezali liloba moko eloke eza église ya ko sakanela te. En tout cas, photo ndimbaka yango. Photo tambola pe na voie normale bandeko na ngai. Ba mama ba papa banoko bandeko. En tout cas, faut bozala na kondima kati na église na biso liloba ezo sala pona biso bana na ye. Eza kuta ko lobela kutu te bandeko na nga bo limbisa ngai vraiment bondima vraiment liloba o babengi liloba. Eza na église ni tout te mais nzamba limbisa ngai chaque église na ndengi na ye. Ndengi ezala la prière mais eza ngai tigana frère tigana na leki liboso na ko témoigner nzamba ya pasteur Konde Dominique. Eza kuta ko lobela kutu te. Merci mingi na sepeli mingi. Mais ba o basala ki ngai pasi. Muke babengi na micho baya ko senga nga bolimbisi baza 5 baya ko senga nga bolimbisi ke baya ko senga bolimbisi ba problème bazo kutana na ngongo kuna nga na bisi bango kete. En tout cas nzamba limbisa bino ngai na sali bino eloko te na pe na problème na bino te mais neso na pesa na maboko nza ya nzambe bande kuna na sepeli mingi ko mona bino. En tout cas, merci mingi bino neso tout. Voilà, bandeko balandi ya Radio Lokole eyengaela mu epai na bino to suki awa pona bukole lelo to kutani mbala sima na numéro mususu ya Radio Lokole Masolo na chaîne na bino Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et chara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pele